breaking news, vous allez voir, on dirait qu'il y a mon aliment avec le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, pasteur Salomon, Proverbe 30-30, pasteur Didier Formé. On dirait qu'il y a Manchester en England, tout y bongo na basangwa Congo, le lieu est bongo samedi, il y a un rétro de la semaine. Alors on a sommaire na biso to kolbela. Bravo na peuple congolais, ndenge bokende ki ebele kotumba permanence, il y a très vital caméré. Na sima to kolbela sous Medina Bastion, il y a un criminel rwandais plus de 20 ans tombe entre les mains des résistants congolais. Félicitations à soldats ya Congo. Kamere rêve na ye ya kokoma président ya Congo et na maibere eleki trop précipitation à kanisa ki nyonso azo sala wana et comme c'est président ya Congo mais a échoué parce que batimbeli pe bilia ki bikoki Kamere ngonga ngo soko déposer te ou démissionner te yebango ba peuple congolais ba kokunda yo pa wekolia yo parce que oza maele muke omoni osopani yomoko omisopani. Alors Kingakati sous surveillance, il y a des Américains, Américains, base na 7 km Kingakati. Alors les criminels rwandais alias Kabila, bientôt à Osala, bientôt à Osala, estradé na CPI, tout bientôt, les Congolais vont se découdre pour éviter de suka. Alors Kamere comme tout criminel rwandais qui se respecte à un violeur. Alors toujours c'est dans Jibem Piana. Na bao ba ibi jibem piana bao ba landaka jibem piana ba fana jibem piana ba congolais nyonso monde entier place bozali soki jibem piana zo landa biso ngonga ngo ya ngoyo alongola bana ne ya basi na ndako Kamere parce que Kamere za violeur po na ba violeur rwandais nyonso na ba violeur rwandais nyonso bana basi ya ba congolais ba komisaka bango ba tuyako violer. Alors, boyebi ke na Congo, ezamboka o tous les 5 minutes ba violaka moi simoko. Alors pona Kagame, pona Kamere, les criminels rwandais, a komona ngo onire bosaleli livraison à domicile à se servir. Jibem Piana, longola bana et pas criminel rwandais, bandeko ya Jibem Piana, boyebi saye alanda moi sina ba kosiye, moi sina botikala jamais kokoma première dame na Congo sino bandumba nyonso na ba divorcer nyonso surtout ba rolinga pe ba koma ba première dame. Donc ayi bango ke ndoto na yikola te lambate ba longola bana Jibem Piana et pas Kamere parce que Kamere c'est un violeur, tout ça na ba dossier belé yaye. Après le 24 janvier 2020, opération Bamukwata brutalement. Opération Bamukwata brutalement. Il a dit été Rwandais, collabo, batonyon surtout au traître, au travailler dans Rwandais, au aider Kabila, alias Kabila, au aider Janet, aider Batouana surtout dans Sala Bozoba, babani déjà au Kima moko, Kagame a kosaki batuti ke akopé sa bango est ya Congo, akoki en moté pour ba Congolais, ba boy, ba lobi Congo gotika la 1 et ekozala indivisible. Alors to sengi na ba chroniqueur non parce que tu vis que ba rwandais ba koti ba zuba koma ba luba ba koma ba yaka ba koma ba congolais pour ba finga ka biso poto ponana to yina na to finga naka to boyi muto ela biso masolo balkanisation balkanisation et ko sala maté Congo et ko sala balkaniser té parce que Kabila les rwandais 20 ans au pouvoir ba ko ko balkaniser ngote to limité que et ko sala ma donc eza mawa mingi. Olive Lembe a prouvé qu'Azali Jezabel, Azali esprit mabé, Azali bon criminel pour Aïdaka Rwandais, Nakoboma Congolais, Aïe Simbi Sabato Maboke touche. A Silisi Bango carrière, Nakopé Sabango, Biloko ya ONG, et Tindelagi Babola, ya Kaboli Amona Batuya théâtre. J'allais peut-être comprendre Batuya Maboke, so Basomela Bino Bandako, Bapela Bino Bakar, Bapesa Bino Bamon, $20 000 na Maboko. Nengana comprendre bino mais ba kosi bino kaka na $200 na biloko wa ONG ya charité biloko batindelaki ba loso ba nguba ba mapa ba bilamba ba ji ba soso batindelaki bana babola yango wana Olive Lembe akoseli bino monike abomeli bino carrière abomeli bino nyonso awa bozui moins $200 au bofingi bato poto
sikolere aussi là bokozwango susu wapi bango wana bazokende Olive Lembe wana sakangi bisaka zokima bokomona ka isusu wapi donc bozanga mayele bozanga babulu alors apesi bino mwambonga muke pesi bino liboma bobali kofinga bana poto biso za danger tozalaka pe ba ministre bino ya affaires sociales tozalaka ba ministre bino ba mariage ya nyonso biso tolatisa bino toyedaka bino bana poto bo répondre bango te totika temps na temps tokoyeba ndenge ekosala. Alors Kofi Olomide vient biso 4 accords à man aye na poto kosala ba déclaration ya koloba ke ko critiquer le pouvoir tout na bulu kaka moko vie à comprendre que alinga beta ba concert na poto pour beta ba concert na poto fois comme combattant preuve les lois sali vidéo kazao kende na palais na Union européenne est-ce que mutake na Union européenne ala tangalo la Taliban vie oyo banda King Kester maître nae akufa na papa wemba akufa vie asambrouya na makambilamba et pourtant via baola tane ba bubu l'air wanko via Kofi Olomide azali kolata ba bubu alaki bien aki méchante alaki gentil alaki bien na ba tchetu du sourcier nae banda vie à s'improviser comme ça père na makambo ayebite na kimukolo talande comme si monsieur batouche ata osali ba déclaration ba combattant ata ofingi Kabila ata okomi combattant Kofi concert na yo ezate parce que oza motema mabe oye ko détruire batu awa tolobi susu boye na masolo kaka Congo ya lelo to sibino ezali rétro ya semaine tolobi boye bono bino batu ya maboke botu na vie kwedi grand prêtre pour nani ayagite ba prêtre nyonso ba prêtre ba yagite pour ba comprendre que mwana mwasi wana Jezabel Olive Lembe oazali copine passagère ya Kabila azali koteka madesu na Goma amuté ya mabe alingi kokufa ye mokote alingi kokufa na bato ya maboke do bino mo bomi carrière na bino. Alors na IDPS olie bosalaka maboke parce que bato ya maboke ba déconner na moni bato ya IDPS bango tout ba komi koleka na ba vidéo ko sala ba scénario ko seka ko dévoiler ba secret na bango tout na place oyo bozo salaka ba vidéo bozo fingaka il a fallu bo sensibiliser population na bino ba ke ko bengana Kabere pe ba attaquer Kingakati ba bengana Kabila et na ko senga na bino surtout na Kinshasa partout bo ali na monde entier botika ko finga Monseigneur Ambongo botika ko finga Fayulu botika ko finga Mozitu parce que combat na biso ezali contre ba Rwandais ezali poto se divisanité poto finga na te poto soit na raté. Donc, ezalaki bongo rétro de la semaine. Je crois que Joseph Kabila a meka ki musapina mozindo. Kagame akosa ibango ka kopesa ngo Est Congo esimbité. To moni déjà ba Rwandais ba komi ko kima, ba na munyenge ba komi ko kima, bato ya Kabila ba komi ko kima, ba frontière ezali scellée. À partir il y a le 24 et kokoma opération Bamukwata brutalement. Opération Bamukwata brutalement et kozala opération mwana nyonso tu oyo ayebi ke elongi oyo ezali ya ba Rwandais boyebi ka nde tosalaki na Masina boyebi ka nde tosala ba na tanga musée tanga banyangala kata ba bomi biso mingi futo sila na bango ya mwana tozo senga na ba Rwandais nyonso ngonga ngo ya kobima bokima kalibela po cop na bino esimbité to sengi isusu na Jibem Piana alongola banane ya basi na ndako ya criminel Rwandais Vital Kamerhe oyo message na ye raté akanisa kaza mayele mingi akanisa ki akoboto la présidence parce que nanto monate directeur cabinet azala bongo na visibilité lokola ye nzoka ezaki message oyo mwasi na Ndumba apesa ki pote akanisa ki akoma prochain président Congo nzoka eza lokuta Vital Kamerhe otikalaka kozala jamais président Congo ngonga kutu yango oyo banda déjà kobendana parce que à partir du 24 exala opération Bamukwata brutalement. Qu'est-ce qui se passe dans Masolo ya Inikin, Masolo ya Inikin, Félix Tshisekedi laksa biso koza président Congo, Kangela biso Thomas Luaka, zong sa étudiant, bazonga mais contrôler banani baza étudiant banani baza étudiant parce que et comme trop c'est trop le 24 janvier awa dissoudre assemblée peut nommer premier ministre nayo nommer batu mususu basa élection mususu
pote mboka ezala bien. Kabila na batune ba échoué 18 ans lamentablement. Bango bazali ko freiner envol ya Congo, baza ata lisusu na likamoko ya kosala te. To comprenez que ozwaki pouvoir po kosa bango, oboto la bango bokonzi pe to kanga bango, salama kambo ezo salama na Angola, bato nyonso tu ya Eduardo bakangi kangi bango, bana Eduardo bakangi bango, ekozala malamu. Donc ezaki breaking news ya lelo, tolobi bongo biso bana Congo, totika la bomoko, Congo ekozala divisé te, botika ko publier to ko forward ba message ya Kagame, Kagame akomi na suka, Kagame biliaki bikoki, ba américain ba travaillera bongo nde basalaki Mobutu, nde basalaki Savimbi, kala mingi te bokomona ebembe ya Kagame na nzela balabala. Donc ezali bongo Nzambe mutu azo exposer. Mike Kalambai, bino ça va vous étonner, mais Mike Kalambai azali pasteur te, c'est un serviteur de diable. Azali moko mwana oyo Marine Samu a initié ki ye na Moïse Mbiye ba sataniste ba PD ba tamisala mabe. Ezali Nzambe moko mutu azo exposer ye. Je crois que Mike Kalambai Nzambe mutu azo exposer yo eza pénialité botika Peniel Kimia, et Nzambe mutu azo exposé Mike Kalambai parce qu'il s'est fait passer pasteur, à comment même pasteur et à présidence de la République. Je crois que Félix Tshisekedi a mal entouré, n'a pas faux conseiller, n'a direcable et à l'Okuta, au fois démissionné, pe n'a pas pasteur et à l'Okuta. Bota la pasteur, mingi bazala pembeni ya Félix